Allô? Aujourd'hui, comme na Icolor, la l'équipe a régie des eaux. La seule qui est bypass, na comme tout na wat. Côté ni. À espace les trophées par Maman Dorine. Bah ça là. Ok, c'est bon. Mais franchement, non, la première explication. Sérieux, quand on dit maman va aller quelle na bois comme il est vu hein. Au lieu qu'il lemba, on peut pas mater. La première explication lemba. Quand qui est super, là il y a un qui régit les eaux. Même donc c'est un juste quand il colore, ah regarde, il colore les bits à l'époque on s'en va voiture na cara. Là sur sa photo. Na bien. Na combien on location dans mon les triomphes on va pour les trophées. Les trophées. Il y a les triomphes plutôt. Les trophées. OK, voilà. Au moins ils sont en ligne super. OK, boy. Au tout ni la régie des eaux. Bah la question régie des eaux sont comme Wana. Au tout ni qui colle les dés. Tout à partir de super. Au tout ni qui colle les dés bah la question. Comme ni qui colle les dés. Partout au télé ma question na point on a tout na point oyo. Au bika dans restaurant les trophées bah la question. Et pas maman Dorine Batala moi ça mouille parce que couleur on moi ça mouille doit railler moi Dorine Batala Batala taille mouille nous avons lié ça peuple congolais je te dis na ndenge ya bypass sur l'équipe a qu'une marché autour ni qui colle des ba memi yo restaurant les trophées malamo comme eza pesa robunga te ya ah on est ici moni biloko yo linara nyo sara bila oh moni nyo sara bitla za kuna États-Unis wana demain alors à se retrouver ah bio oh mpakasa on ituma toto on est ni limbondo oh moni nyonso même ba pondo ba swahili ya ngubo ba lingara awa elle va bien manger chaud et finir la faire au prix le plus bas. C'est que ah on va prendre un tarif montant moukier donc batunions ba na poto ba na Kinshasa ba livraison à domicile d'après moukier au lia mais ba ça maman Dorine bata la confiance on a meké lambeli non na lié mbisa munene nyo ba tunyo ba chemo mo bilo mo to lingaka au moins les ba congolais mutu ba lingaka ko lia bio mais ba na ba moyen ti parce que ya zawana au lieu ko lia bio na primo ka moukier au lieu no bio na donc tout au lieu ba ba mpakasa eza bangando nyonso limbondo pe awa toko to mona yaka ko ya livraison pesa domicile eza na biso yo saka na te ko ko awo ye mais fona lia non yaka le biso ni na bundi mwana mama yaka mama ke explication bien ya fila ma ya on est vundeni elle lenga restaurant les trophées vous pouvez si la cara Dorcas restaurant les trophées et Zoamine Avenue à Winnie numéro 19 la commune ya Leba Kolia Bolokoko officiel, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Bisso, Baïnios Batala Rabisso, en direct de Bolokoko officiel. Merci Nako like, merci surtout Nako commenter et surtout Naba remarque Nabino, Yawon Sarakato avancé, Napesi Bino Nyos Bambo Tebele, Bagoloa, Bagladiator, surtout les Abakouk. En tout cas, Napesi Bambo Tebele, na Mazozona Inde. Merci Yassila Bissalou l'impératrice. Mbotebele na Sam Koukou, le nécessaire, il est tellement nécessaire. Motimeme Koukou, Balobi bien tout le billet on a biso ya bonne année to misana chaque année mbote encore mingi na Hervé Mbikai l'homme à battre l'ingénieur papa na Soraya et Cristiano en tout cas ba mbote na bino ebele biska bozwa mina lela bino ya trop to ba billet on a biso ya bonne année d'ici là abonnez-vous massivement sur notre chaîne Bolokoko officiel voilà. Bandero Bolandaranga, en tout cas, Bakou, qu'est-ce qui se passe, cher ami à Bakou? N'avez pas Botoumi, Christ Mikolo, on dirait dans la problème Nabino, en tout cas, non, comprendre l'idéologie. Je vous aime tellement, abonnez-vous, et aussi partagez notre vidéo, commentez et likez, na lingi bino ya trop, voilà. Bandeko, tozo mona qui est zongi, tozo mona niveau oyo, beko sambouissa, Josmani ya Malika, tout ça parce que Josman Yamalika défend bien si la bisalou à la ramsa na bien alors belara tellement SB bien ba comme ko combattre ye ba comme ko luka ko duminer en fait ko duminer même mobile na ye et na tout neki bino bala simana lobaki
Est-ce que Oyo Belivi Ozo Sala, est-ce que Ozo créer problème na couple à Malika? Ozo créer problème même na belle famille à Malika? Na tout nagi bino yango. Tchelanga j'aime les tchelanga cher ami, commentez-les ngai, parce que ah on a zolo ba penza mambo c'est très important. Belleville, maman mobali si Belleville abali sarabatu. Tous les artistes et comédiens, oh baleka et pas Belleville, Belleville mutabali sabango. Ngana bino to yebi yazana pour no bali sabatu. Azara pe marinte. Mazana rapona robimsa mbongo na ye ape sarabatu babala. Ope sarabatu mbongo babala. To landi émission à Malika. To moni Malika abeleli 2 noms. Coquette Sasa abeleli chez le oncle B50 Marina. Boza atie bino comme ba témoin, boza ki ba témoin. Jour oye ayaki ko rendre Belleville visite yena mobali na kati hôpital. Bayaki ko senga Belleville mbongo te. Wana eza ba dire Malika to landi biso tout. Alobi bayaki ko senga Belleville mbongo te, mais bayaki de ko tala Belleville po Belleville bandaki ko bela. Mobali ne azangaki mbongo te ya ko fiancé na miso ba non. Mobali ne pe ayebi Belleville te. Amona Belleville kaka jour wana oyo bakenda kotala Belleville na hôpital. Ne mobali ne amoni Belleville. Atie Coquette Sasa na Marina laba ba témoin bozalaki wana. Menga na yebisa Malika ke bato yo te témoin wana. Zela bango lelo ti lobi banda mokile bani te aussi la ba bimaka te po baya ko luka ko kwesa Belleville. Parce que Belleville ne mutaza source de vie na bango. Moutou loro la Coquette anniversaire à Seleli mwana na eswa disant na mobile aza marié. Abimisi ata 100 francs te. Du début jusqu'à la fin anniversaire ya mwana na ye. Moutabimisi mbongo Belleville. Tu crois que Néo Beleli Coquette aya roloba Coquette roya pe alobi? Aroya pour la véritabilité en tout cas Malika on a raison. Biso monto zaki wana ozano innocente oza sir Malika mania. Ton Néo Beleli Marina. Marina ba roya ba bima habité Malika na yo défendre yo. Marina ko sa Belleville oza sir. Oh, on a quand même pas Belleville Zaranini. Pourquoi à chaque fois qu'on sungi moutou, il faut battre bailler ba yo moutou sunga ki moutou. Soro kabeli moutou 100 francs. Il faut moutou ça ba ke moutou wana leka ki na bureau no kabela ki est 100 francs. Pourquoi zala kaka bongo? OK, ne relier ça ba orphelin, il faut tout le monde moutou mo ke Belleville kenda ko lier ça ba orphelin. Nyonso zo sala fu mokile mona. Donc yo jamais sunga moto en privé pe batu ba yebi tete. Soki Malika peut-être to ke na façon yo zo lingo me Malika mbango to ke nango bongo. Soki Malika ayaki peut-être ko senga yo aide o soutenir ye na libala na ye. Parce que ayebi bisika bo uta. Ayebi ndenge bo bandaki. Si vous êtes camarade de Malika, il y a galère, il y a ozanga, il y a kozanga lipa, il y a kolata, il y a kolia, ne sika moko. Bon, ça la basi ensemble na Malika. Yo ba izo deki mutali banda. Malika na ya osengi aide. Pour à l'époque Malika bando solana sila. Pour ni Malika que non senga sila aide. Parce que y a sila ba des exemples bonjour bonsoir. Bazalaki ba pire tendenga zalaki na yo. Era yo sengo elle parce que dit que oh ya va mutu na ngai atanga pasi to zara na ye to melaka na ye to liaka na ye. Donc son a sengi ye, et alors on a sengi moi na maman na nga. Donc son muninga sengi yo, il faut vendre ça moi loko no wana, e boye no zara na ye wana. Et loko wana salite microbe wana. On a ba forme en été. Tata mwana ezaka nani o mwana wana obotana nani yaya oba ofe biso ka lolendo obotana nani o tata mwana ezaka nani
moi moro wana okende kovandi so beteli solo ke Malika asengaki nga nasalaki boye na mbongo Malika libala na contribuaki boye. Est-ce que c'est important? C'est-à-dire que yo so ovandi na clique na yo wana bovanda bo betaka kaka bakombo ya bato. Yango moni bato bazo traité oza hypocrite moko na mona te. Oza be songi otongaka makasi. Pourquoi ils sont venus là-bas? Il faut un combat battre bima. Yo tonga noka batu. On fait la clip moi ya tonga la batu. Ya qui songi saka. Donc yo ne doit songi autorisé pour na yo. Soit disant mutambongo la patronne. Mutambongo tonga mutute. Mutambongo doit attendre vendre la combat mutute. Mais yo mutambongo ndene doit attendre vendre la combat batu. Tu là j'aime cher ami Abakou. Un moment vous trouvez la vérité. Et ne dit que muto ça m'a béto mais la ba mbondo te. Mais oui, on veut ça la madé, on veut le rebou quand on plus tard. Si on fait le rabat bolam, pour le comme il bolam, on a chantage, qui can ayo kasi. Qui can ayo? On fait le rabat bolam mouté. Mais tu vas voir comme ils ont baisé moutoumala ou baisé, ok, il m'a dit en soi, on a moutoumabé. Mais on fait la batou bolam, le lobby bolam, il fait monter la batou chantage. Et monter la batou problème, parce que souma qui est. Et puis, il y a comme ça, mais il y a un zéro, Dieu merci. Parce que si on a les gars dans zéro, on a évité frère, on a un zawapi. Nous avons comme on appelle dans zéro, on a eu d'orcas dans les catés. Eh! Pour éviter que ça bouille ça, il y aura revoir Narako, autant Narako, il y a un moment que nous avons assis, il y a un homme qui a fait courage à reçoit la chaîne. Donc, il faut revoir la clique, il y a un homme qui va vendre, il y a un homme qui tout là. Si vous voyez la clique, il y a un homme qui va combo ya batu. Non, vous mettez un solo na bino moroté. On va déclarer bon, pas Malika. Quand on déclarer bon, Malika, vous pouvez faire $50. Mais quand on déclare bon, tout grâce à moi, on peut ça bon, pour pas balayer. Yo déclaré tes poignées. Pour les dire intérêt na kate zalaki. On est bien que intérêt na kate zalaki. Quand on peut savoir que on ben grâce à moi, ben grâce à moi le téléphone, zoni ça bon, ben il va payer ça yo babala. Yo ben il était pour na nini parce que il bon babala grâce à moi, ça bon on a yo belle vie. Pour la nini ben grâce à moi té. O comment on pone bilonga bato ya rebelle là. Mais ben grâce à moi zoni c'est bon on a yo. Mais la guindombo, parce que mon bel la d'accord, ça on y va le coup ça. Et puis mon bel on y so yo sous la belle vie et qu'il n'a musique à te. Mon bel tout yo sous la belle vie et qu'il n'a musique et sous la rendre là. Ma belle les gens mis tout dans ma colo. Parce que là on contribue à na dia mouté m'a mis balé. Ezarani na yo. Si vous voyez que na souko ba ko réclamer les sounios sur rabat mais ko sunga rabat tout est. Quand tu dis ça bima Malika bengi yo, bima défendre Malika. Bon sacrifier amitié na bino. Bon ça na Malika, Nicolas ya mbongo ya belle vie. Mais bon bima bon la vérité Malika belle bino. Bon bima bon la ba cap. Bon la pena basi. Bon ya quoi si mais aminga belle bino bon bima obité, a raison. Mais vous bimati. Malika beni ba kombo ya bino boze ate bino ko ba témoin boze ki jour wana. Bo ya défendre muninga. Mais lui on manquer mobile Malika parce que on est en manquement. Donc moi mobile wana zanga ki mbongo ya fiancé Malika, il fallait les par belle vie. Pour garçon on a fiancé Malika, il fallait belle vie et bimisa mbongo. Belvin on a mon famille non jusqu'aujourd'hui le temps qu'on ça va tout est Belvin on a mon ta position famille non t'es n'a que famille ne vendre à ton monité d'ici la famille ne bimela Belvin n'a nous ton monité il faut la vie on va trouver que yo za na bon et belé aux arana yo millionnaire n'a triple ne ba la patronne il faut tout le monde nous libota na yo to relève bon on a yo na famille na yo.
ezalaka ndenge nini libotano ezalaka ndenge nini yaka koyebisa biso te famille ezalaka ndenge nini libotano ezalaka ndenge nini bimisa bango tomonaka te bapenza na position ke ya Belgique penza ka moto ya mbongo parce que yo ozana mpona kosunga bato famille eze souffrir ozozela nini mpo sunga bango soki ozalaki na besoin mbongo na yo oyo contribue pa malika mais ifali obenga ye belvi oza ingrate moko no namoni asima olroi yo te donc obosani mpenza batani nyonso bovanda na moninga bapasi oyo bomona ensemble souffrance oyo bomona façon botambola bobeta bamakolo nyonso na yo bosani oye mpenza osakrifie moninga ko olingi odimine moninga odimine na mobali ata malika ye moko te olingi odimine na mobali na ye que soit disant baye kosengo mbongo ocontribua mbongo yango combien belle vie déjà $50 mais moto mbongo déjà $50 epa déjà papier hygiénique et rapangusi fala ta vu abwaki mais so moto mbongo yango modéclaré ba déjà $50 molela osala na mbongo toza pauvre oya kokosa biso na eloko toza mobola po riche elelaka mbongo te riche elelaka mbongo te riche soki akabi abosani yo riche ndenge nini soki okabi lobi na ofo réclame zuma tumba longo epai na yo boya otinda bato na televizio bayebake yo moto obalela zuma donc yo obalelaka nio kaka bato donc zuma ndenge abala mpe mwasi na moto abalela zuma mwasi ke belvi donc belvi oza naonoka mama bibalabala obalelaka nio kaka bato yo moko kuta ozobala te mobali aza te ya malonga libala ezoya o te me o makasi na kobalelaka bato opesa mbongo babala grâce te mome kende kodéclare mbongo kuta malonga kuti kodéclare yango wana parce que wana eza bamille et quelques dollars oyo opesa mpo babala grâce mbongo wani okokende kodéclare yango te belvi kende kodéclare mbongo wana ke mobala grâce azongisela yo mbongo wana oyo opesa ya bala grâce mpona kocouvrir bêtise na yo bino mibale pourquoi bakoma oluka kondimine bato boye bato to bazalaka pembeni ya sila bakoma oka bato masumu donc ozala pembeni ya sila eza komeme kuluzi ya mabe ya sila donc yebaka motu nyonso alingaka sila ata komi so ennemi na ye ngana namoni malika te mpesa ye avandi afingi yo mpenza non namoni te non namoni te plus malika ye mpenza avandi ademaro belvi non namoni te tokufa bato te mwana mwasa bato malika alobaka asala baanalyse na ye mais nano malika ye ofingo te belvi mais ndenge nini yo kotinda bafinga moninga badimine mobali na ye moninga avandi na libala na ye aza peut-être heureuse avandi na ye kimia ana problème te yo tindi mutu moko ye alukele baproblème na libala na ye adimine mwana mobali ya bato que soit disait baye kosengo mbongo yo ana nini belvi okumba mutuka no ya kala mutuka oseri kabila apesaka banani bebenga yango ni bajoueur mutuka belvi okumbaka leo na 21e siècle somba te bajuke te bamituka somba yaya okosomba ta mutuka cher te so dizo oza mutu ya mbongo wana mbongo natala video ya ndako no boye na lela ngala bi on ndako ya belvi belvi pima awa ekamusama me mutu ya mbongo liko arrange ata ndako na yo oyo pesaka bato bambongo babalalaka bato yo liko to arrange ata ndako na yo pesaka ata forme mbamonaka apenza ko mutu la patron alalaka awa oyo koganga mbongo na televizio mbongo mo otindaka yo odeklaraka kaka oh bijou la reine asengi sila pardon po asengaki yo mbongo ya garantie bijou asengaki mbongo ya garantie bozalaki na bijou la reine comment ye kobima na télévision ke bijou asengaki yo mbongo ya garantie donc yo soki moto aye epa na yo asengi lisungi
Yote, il faut les qui s'en vont maïele. Il faut nous comme moutounio soit yébango que oedaki osa. Ata yémo, on moutou avant de finir malika lelo. Moukolo yone bobe bana. Toroyo rabilo yo salelae. Peut-être mobile oyo à vivre en aéroto ayom to pesa ye. Ndako avant de tora begi mouta fouté la raye. Toroyo kam parce que tora tege belé. Si on le roi n'a pas banité, moi je suis bima exacté. Pour un moment qui n'a malika te, obimi c'est m'a demandé $50. Obimi c'est parce que mon que beba na malika. N'est pas payé yo. Et mort. On m'a dit que on va qui na kiti na yo pour dénigrer malika. N'est yo pour vendre la yo pour dénigrer yo. Zalana Belvi n'a pas de conseil gratuit hein. Zalana Belvi c'est qu'on a si on kabwana Belvi te ko boye pété. Bon ça n'est aucun bon comment ça li copa. Bokabwanate, pour bokabwana Belvi. Quand on a fait malika, ne bana wana salite ba mpese ka le roi yeba ngungi. Ba roya ba vana kiti ba lobi. Yo, donc ça mon maman habite parce que eza musala maman na bino. Musala na ezo akabeli mutu faut ba yeba kakabela ki mutu. Tala na ki bino ba ki est là. Chaque fin du mois, à faire la radon, n'a plus de 15 orphelinats. Non, toyo kabeti la motangouté. Non, toyo kagangi la moté. Abanga abatu te pesa mbongo na ye. Mais affaire la oh Bible lobby. Soit disant maman pasteur obanga nzambe, mais on va arriver à respecter Bible. On va arriver à ça oh Bible lobby. Oh mutandenge nini. Expliquez ce que vous avez. On m'entendez. On respectera ta Bible. Soit disant maman pasteur. Moi en Zambie. On va battu. On va livrer moi battu, dénigrer moi battu jusqu'à ce point. Nous avons fini ça y est. Léa oyo balisa qui libère libère les autres. Bakangeli ya kuna l'infidélité. Bon tu éviter. Quand on va dire kimia, to ya koloba. Bakangeli ya l'infidélité kuna le bakangeli l'infidélité. Bon tu dois éviter. Babuli ya l'infidélité kuna. Bon ya kosa batu. Mabayo mabala. Mabala ne se leta nzela Belvi na mona ta libala monte ya buto et comme kitoko batu babande bakoma ba erete. Mabala tout les cas nzela Belvi balela kaka. Pona nini mbongo mabe. Mbongo moyeke misala. Mbongo mabe. Léa bakangi d'infidélité. Batu peut-être boyebi na informé bino léa nda bakangi d'infidélité kuna na libala. O azero ko papa batu ke na yena te bana papa na baza clair. Soki bandimaki papa na bango bala ye pour asima papa na bango mais ayemo amoni ke abali libala mais yena mobali esimba te akomo luka tricher mobali babouye na infidélité po tolobi te balela wana oyo balisa wana mokolo ezali bakobo kokabwana bango bakoya to omona mwana wana mokusi wana moko wana akoya na télévision koya koloba bozongisa mbongo ya nani odéclara mpe bambongo malonga te okabela tano libinga mbongo ndako otinda bato bayeke ofutile mbongo ndako loba bambongo ngo combien oyo kabela bakuku badefendra sila comme ça tosala effort ya ozongiselo yango combien oyo kabela bato noki malika mawa maka je vais de larmes aux yeux na telle vidéo na ye tu sens que malika oyo bana pasi na motema pourquoi okomisa moninga ntina suka nozana oza lève yo moko tu te dis que eloko basali ebia oyo mpe bravo oa très à l'aise kokomisa moninga ntina suka mpo na nini kolinga kosilisa moninga mayele pourquoi malika lobi bido na pasi ebe biloko mosusu moto oyo fingo te aotala bisika bowuti wapi mpe bozokende wapi ndenge bato mosusu badefandaka yo wana baya kofinga nga natalaka nasekaka bango soki naotala bisika towuta po akomi odefendre Belvi akomi oyo ofingaka me ngai adefendaka fina nazwaka tan ya ofinga ye te parce que abukia na succès te
Mais il faut le finanga. En fait, que Boloko to uti na ye musika. En tout cas, banderonanga nana minga olobate. Ça fait trop mal et ça dit pas si makasi. To sungara batu pour le bito réclamaraté. To sungara batu pour le bito réclamaraté. Mais to sungara batu pour le bito des Amazon biso bolamo to say la batu. So to sungara batu pour le bito ko réclamer ko edarano batu na vie te belle vie. Wa tellement mutema bo oza hypocrite. Et bien comment on que yo mawe dernièrement mutu mo kabisa bi comment on est là Jézabel. Ba na raison oza beza Jézabel. O mutema mabe wa ndoki. Yo on dans la société te. O mo bomi. Yo on dans la société te o mutema mabe magacho mo le mute. Yo na mutu fa bimisa di banda société ba bwaka yo. Parce que o mutu mabe. Comment? Même si on est d'acquis, attends un million de dollars en haut. Donc, il y a besoin d'un clic ou non, clic ou vendre chaque jour. Eh ben, il y a des mondes, on vend des accords combo. Si j'ai un combo, non, il y a bat. C'est pas bien. Bon, on dira si j'ai un combo, il y a bat. Mais on va maman na songi. Pour mukolo oh peut-être on peut faire malika mongo wana mwana wana ya mukuse moro wana zala raté mais moro wana yebi ya ndenge nini comment moro yebi ke oyo mutu opesi malika mbongo parce que mukolo peut faire malika moro zala raté batu bazala coquette Marina mais comment moro wana ayo koyeba ke beji ya faire malika monter te juste peu moro yebi ya ndeni. Oh, pour Mouninga, parce que Mouninga malamu, na nenge bovanda na malika, yo boni, Mouninga obala bete, $250, c'est ça peu, les a bouquet. Au courant de la malika, c'est $2000, parce qu'il y avait la patronne, soi-disant. Non, qui passe hier, Erto Yaka, aujourd'hui, qu'on finit sa mobile à Mouninga. Belle vie, au sein à rendre na malika, au sein à rendre na mobile à malika. Nano mona mobali wa peta na télévision ayeko le mama munao o fera ka rando na mwasi na ye o moni mutu e bi rando afinga ba tata batute ba mama batute bana batute asa chargera na mutu oyo ye bazani rando ngai mutu ko yo belvi na ko finga tata na yo te mama na yo te leki na yo te nani na yo te pona yebi bango te moi je vais me charger en toi belvi parce que c'est la titre et là yo nde mutu na yebi. Si on a besoin, on fait la rando dans Malika, ça la rando dans Malika. On fait la rando dans mon bali yabatute parce que mon étier avant d'être en combo na yo. Si on moni on fait la rando dans mi kofi na mi bali yabaninga, batata yabaninga, ba maman baninga, c'est-à-dire que mutuana ayebi rando te avayuma. Pour vrai que ayebi rando, a fait la rando karaboyi, to ça la ngana yo. Et a passé. Si on fait la toibola mwebele, to le batin, tu mani kimia. To le batin. Mais moi mwebele si on fait la batou. Mais tu vas de kimia, to le batin. Est-ce que c'est important ça parce que tu voulais fois tu vas gagner, c'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien tout le gâteau bongisa. Belle vie. Jésus revient bientôt. Frère Patrice Ayemba, tribunal dans un bezali. Nkola Souka, ça m'a okata makamu. Yo, du tout, okokota wapi. Mi tout na question. Li fait le tolo là. Mais yo de mon rebelle voko li fait. Pour un ami, fala mabe. Pour mutu azoya ko lelisa muninga na télévision. Mutu wana za mutu mabe za ndoki. Luka dans solution ma bali bala le bakangi na yobi na zone sous nobi bakangi li na infidélité luka dans solution li bala le so ozi babet so ozi solution li bala le ya ndo ye ko pesa solution li bala malika
En tout cas, nasuki awa, mingo le bezate. Merci à Batutu Baza branché. On va qui branché dans qui vidéo nanga. Merci à Batutu Baza liker, ba commenter. Dorcas Boloko otoza na kaka. Soki na yero le balelo parce que ça li pas si ezoki si mutema. Comme on a malika lobi na pas si na mutema. Vraiment la telle qui vidéo na aurait pas si. Mais belle vie bon la mutema. Je dis reviens bientôt. Yon ka nyoro le banao. Merci à Bobet Timbo derrière la caméra. Le ba filmer pas Bobet Timbo yo. Merci d'ailleurs, merci à Batutu Balandinga. Na lingi bino ya trop. Écoutez la prochaine. Bye bye.